Bon, lelo na kutani na ndeko nanga mwasi ya mundele. Tokutani lisusu na awa na poto. Tozali na mboka na biso na poto. Mboka na ngai eza awa te eza Kinshasa. Mboka na yo eza na Kin. Ok. Mais sinon ça va mbote boni. Malamu, bongo yo. Ça va naza bien. Osepe awa na poto. Eza kitoko. Nasepeli me nazangi Kinshasa makasi. Ozangi Kinshasa. Ozangi nini na ya Kin. Nazangi bomoi, ambiance na balabala. Ambiance eza te awa. Mukie. Ezaka mukie. Bon, tokutani na poto pona kolia biloko ya bakongolais parce que bomoni toza na saka pondu bon. Bolimbisi na Kin eza pondu. Kasi na mboka na nga na Brazzaville tobengaka yango saka. Toza na bisap, toza pe na makemba. Bomoni makemba. Il manque le foufou hein. Il manque le foufou. Ah, foufou ezate. Aïe, foufou ezate. Okozonga lisusu na Kin kuna. Nayebi te tango nini me nalingaka kozonga. Olingi ozonga. Il faut oleka na Brazzaville pe. Mboka nanga. Nakomi mayo kuna. Bon, on va goûter le pondu quand même. Ah oui. Biloko nini olingaka makasi na Congo le plus? Biloko ya kolia? Ouais, biloko ya kolia. Mbika. Mbika. Mais oyebi déjà. Les courges. Oyebi déjà. Non, liboke ya mbisi ya mai. Liboke ya mbisi ya mai. Limboke ya mbisi ya mai. Ah, ok. Mon Dieu. Eza kitoko. Tokos. Lokola na mboka. Kuna na Kin. Aujourd'hui, bah, demande ya libala. Hein? C'est quoi le jour où tu as eu le plus de demandes là-bas? Mitano. 5. 5 demandes en un jour. On a 20 minutes. 20 minutes, 5 demandes en mariage. Soki Nzambe à Lingi, à Kobala, Moutou à Kin. Voilà. Bon, en tout cas, ici, l'adresse, c'est à Lyon. Le restaurant Oyo, comme on envoie les alliés, c'est là. Donc, Tosepeli. Tosepeli, quoi. C'est vraiment bon, hein. Franchement, le saka a vraiment du goût. Hein. C'est bon, hein? C'est bon.